Nombre d'avenue, il y a bien 46. Donc, on a battu. Au nombre de riz. Rien. Est-ce que beaucoup de sont bien? Bourgmestre. Il a habité. Bon, chef de quartier, Comment chef de quartier peut habiter? Oui, habité. Voilà. Bonjour et bonsoir, mesdames et messieurs. Partout vous me suivez à travers cette belle émission. Je crois que vous êtes belé au Talamona Souka Diaspora. Serge Boulot na nenga misala on peut sabino basango, nenga misala on peut sabino non, c'est nenga misala on peut sabino info sûr et réel sur bah état ya ba quartier na biso. Je crois que le naza awa na quartier 6 précisément c'est avenue avenue Kipaku et pas wapi na ko yeba pour ko tambola parce que maloba ke faut ko tambola partout ko yeba commune Njili ko yeba pe cartographique il y a Kaba quartier surtout ko yeba sur tout le plan hein aux plan sécuritaire sur le plan sécuritaire to lobela peut to lobela pour ça moi ndamba histoire ba détail pas sécuritaire mais surtout sur les plans dans enseignement na lobela ngo pe mukie mais normalement mukie pour na ko tuna moi bandeko na biso moi muke ba détail ba pesa biso moi mayele parce que tout dans la quartier 6 na commune Njili est-ce que ba jeune na biso oya lelo ne bazo ya lelo est-ce que ngoko ba pe ba état na biso ndenge quartier na biso zaleli ba yeba pour cela miko tuna ba question mona bandeko ba nini est-ce que ba yebi que quartier oyo eza na combien d'avenue quartier oyo eza na combien de rue to linga to yeba na ba imboka o baza awa est-ce que quartier oyo ba yebi pe que ba nombre d'avenue nango nombre d'avenue ba yebi yango quartier 6 eza 6e quartier oyo salama na époque na commune ya Njili na salama na 55 54 dans 54 55 quartier 6 oyo et salama ezalaki premier quartier oyo e bana ko simba ba comment oyo monsieur Pipilis oyo azalaki représentant légal na tango ya extra coutumier na commune ya Njili oyo okamba commune ya Njili nde ezalaki quartier oyo ba matériel ya construction oyo à la quartier oyo ba brique oyo batonga bandako mingi ba faux d'avance ezalaka na quartier 6 ba presque ba biloko mingi oyo etongama ya Njili bandako mona quartier 7 wana omona na ba 6 bandaka minene wana nde ba brique wana enosalama awa na avenue Briquetier na quartier 6 ne quartier 6 oyo eza 6e quartier oyo esalamaka après kosala quartier 6 oyo nde bakati mosusu eyaki na nsima lokola ba 9 ba 13 eyaki na nsima mais mpona lelo toomeka kopesa mwa moke badetail na bajeune na biso bandeko so ya lelo toyeba si c'est vrai est-ce que bayebi nombre de rue ou nombre d'avenue ou po te biso tola mina mekobeta na tuna ta question wana na chef de quartier akamba quartier oyo ayebi yango te ayebi maka mosusu te parce que toyebi toso ayeba yango biloko ya boesengela fo obengaka bajeune kofanti ba jeune ba réunion ya kosololaka concernant ba quartier na biso ke toyeba ko ezala ba nombre de rue ezala boye voilà sans plus tarder je retourne moi question mukila bandeko o bazali ya si ouvre on repousse na mukia on repousse na mukia on repousse na to me retourne na mukia to me ko na papa bonjour s'il vous plaît bonjour s'il vous plaît papa toyeka assiste ya koyeba na quartier 6 oyo ezala combien de rue 6 en tout cas c'est plus une vingtaine hein. Oui, mais comment est-ce que vous voyez nombre de rue évité et nombre d'avenue balabala nyonso na yebi mende nombre pour na en tout cas ils ont plus de 20 plus de 20 plus de 20 voilà tout me répète que sur le plan cartographique il y a quartier na yo oyo sur le plan sécuritaire ils en pour le moment oui quand tu veux que système bakolo na mesiko za diminuer voilà le bosso mo yibela kana na côté on sikoyo tozo mona sauter kulo na été diminuer na côté na biso awa na continent biso kulo na en tout cas vraiment diminuer moi ba voilà mais kemikeza na mais kulo na ndé en tout cas non voilà merci beaucoup sur le plan de sentiment salongo salamaka oui salamaka salongo ngana na d'habitude na jardin yes naza maraîcher na jardin mingi bon na simana na biso ba sala salongo mais na ebite samedi nyonso ba sala salongo et donc si de toi au mona na sena mona awa kaka watango ba pexi ba mama ba teka te ba sala salongo donc au mona ka samedi moko voilà presque samedi na bien na zala ka mais mimi na na se en tout cas na jardin ma tongo voilà merci papa na wa comme nani monsieur José Yindula merci à la prochaine émission OK merci merci beaucoup je crois qu'il va dire intervention à papa na biso je crois albi que salongo et salamaka mais moi je crois que salon là na yebité non c'est à la régie ceux qui besoin na biso longo
pour c'est biso quelques des images tout le monde a 4-6 ceux qui savent ça la maraté d'abord tout le monde na direction centrale aux coin aux direction aux phare il y a 4-6 direction où utile la terrain pour que les tirs armés au talon n'engez après on se retrouve tout de suite après sur votre image c'est parti. Na bomoinanga na pasi soki yote na libota nanga yo libota nanga na somo esayo Elikeza yo Yesu, elika bana bitike, elika bana basile, elikeza yo Yesu. Ya nolanga, liboso na yo na pusani papa. Ya nolanga, atalela yo ba yo kisama sonite. Voilà, merci beaucoup. Je crois que tu continues toujours l'émission Nabino. Nous te dit donc quand tu es partout pour notre temps là. Mais tu as ça na début d'annonce que tu là moi ma belé à 4-6 tu là moi ma metali en sentiment sur le plan sécuritaire tu me rappelles na bandogo no ba non si est-ce que na 4-6 nombre de riz nombre d'avenir et yeba parce que ça va gêner na biso ndoro biso baza awa ba ko yeba ndoro la bonjour oh mon ami Tishiki est-ce que aux hommes 6 oui na moi 6 na gipako n'a pas quoi. Nombre d'avenue est bien à 6. On a battu vraiment. Bon nombre de riz. Rien. Est-ce que beaucoup de bien? Vous mettez. Habité. Bon chef de quartier là. Comment chef de quartier peut habiter? Habiter. Donc il y a sur la fresco. Oui. Pour la yobilo va to habiter au bani na bato batala yo. Parce que les jeunes, oui, chef de rité, oui, beaucoup de mesqueté, oui, oui, nombre de riz na oté. Donc, je crois que qu'on a au moni, oui, ici, mis pour nayo, au rôle bani, batala, pour nayo. Et ça, lui, on est c'est ma mission là, c'est le présentement. C'est un bien vraiment. Ok. C'est un bien et là, il faut qu'on soit pas jeune, qui vont des cigares, deux bandines, tout ça là pour bon. Pour la quartier. Pour la quartier habituel. Ok. Merci de Roland. Kolo eswe nasengi lisungi na yo kolo eswe nasengi lisungi na yo
nzambe nanga